Bokende na bana bamatakilo. Kuna bakozwa mangwele bamatakilo. Mangwele ya tetanose bamatakilo. Mangwele ya buka buka bamatakilo. Bandeko ba mangwele ekoye bele me bobo sanate. Mangwele nyonso foko tanga kombo. Ata balingi batia yo mangwele ya tétanos linga oyeba soki ezali yango. Surtout ekozala malamu bino moko bokende sombaka ba mangwele na bino. Ekozala malamu bino moko botalaka yango malamu. Ezala oza na diaspora, ezala oza na Congo, pambate mangwele oyekoya ezali ba mangwele moko camouflé po bozwa mangwele oyo boza kokima. Bien sûr, bino boyebi ke Congolais mutu mabe alingaka Congolais te. Congolais mutu alukuta alingaka kokosa batu. Me ba oyo bazoya baza lokuta ke ba Congolais obo bangaka. Baza mitema mabe koleka ba Congolais obo bangaka. Baza ba mobomi koleka ba Congolais obo bangaka. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonets. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bande kona kanisa bokono oye bimi na Congo elakisi bomoni yango malamu pe na Afrique ya bato mwindu ezali eloko pamba oye bomi bino boyebi yango malamu. Alors maladi oye ezali l'échec ya ba maladi nyonso me bazako welela baya kopesa bino mangwele. Entre-temps, bozalaka ti banda na mokolo lelo bozana posa ya mangwele ya malaria na ya typhoïde. Oye bomaka bino ko boma, voire même ko sasa. Bazoye la bino solution te. Bozana besoin, organisation soke zalaka ya solo. Expliquez bino combien, pourquoi bokufa ebele bongo na leste koleka bitumba nyonso eleka na mokili oyo. Me bakangi munoko balingi ko expliquer bino te. Me batu wana bazoya balimisa babikisa molimo na bino na mangwele yango wana bofungola miso ndenge bofungulaki bayebi ke bozoboya mangwele na poto pe bino pe boyeba ndenge moko tango za na siras maladi ya se okozwa mangwele alors bokeba bosomba ba mangwele na bino oyo boza na Congo mangwele nyonso boboya yango même ya tétanos bolinga botia ba modèle ya kala bolinga bosomba ba mangwele bino moko ba pesi ordonnance o komandango ata na poto to na Inde to na Brésil to na Afrique du Sud mais o komande mangwele modèle ya kala oyo zali sir eza penza mangwele yango ba mangwele modèle ya sika nyonso ekobima en tout cas bozwa te. Bozwa ba mangwele oyo basaleli bino ya bakombo ya modèle ya kala. Botala pe ba kompani yango oyo kouta mangwele ekoya. Pambate batie ba milliard pona mangwele wana. Etanke ba yebike batu bazo kimango. Bango pe balingi mangwele yango ti na 2021 to na fin du mois, fin d'année, au fin de l'année oyo. Ebima déjà. Babanda déjà komeka. Donc, komeka kutu bako banda avant. Eko bima na 2021 po bakata sikoyo batu oyo tango baza sir esalami. Nzoka mangwele mingi ya mokili oyo esalaka 10 ans po baza nango sir. Mais oyo baza nango mbangu mbangu. Alors, avant basala yango ekende mbangu mbangu eza kosenga foko meka ngo na batu. Batu nini bako meka? Kaka bino ba wana na ba oyo baza na diaspora baza kidiba na makambo ebele. Yango mangwele nyonso antuka bofungula miso. Vomie zwa na yo mangwele te. Po bato ebele bazwa mangwele pe babela. Na kanisa bolandaka ba histoire ya ba Pongolov. Azwa akoma ki bongo pamba te tango azwa ki mangwele. Me ezalaki mangwele te. Ezalaki teste ya mangwele. Ndenge to testaka ba malasi, ba tie ba malasi bomeka soki solo eza bien po basala yango ba tester.
Donc bino o nyonso wana bakoya bokeba na yango po mangwele eza toza na époque ya kozwa mangwele bizuila te soki penza oza nango posa ou bien eza nécessaire yango wana mangwele ebele bokima yango bato ebele bazaka na zamba tina mokolo lelo babotama bazwaka mangwele te bavivraka na bango kitoko me bino na pekisi te bozwa mangwele te me bokima bamangwele pamba te mangwele ya malaria bozelaka yango bozwaka yango te me ti lelo bokufaka kaka ebele bobikaka mpe kaka ebele alors siko maladi oyo ebomi ata kutu bino te mutu aketoka mai bango bakufi ebele mpona konzela ya kotoka mai koleka bato oyo bazwi mangwele siko bokobanga maladi yango mpona nini ekoleka bato oyo bakufi na maladi oyo na kati ya Kongo bokobanga maladi yango na sens nini bokozwila yango mangwele na sens nini oyo soko ye ekoti pa na bino ebimi na malembe ndenge boyembaka nzinja koti abimi na malembe me turo oyo maladi wana nde ezokota bino ezobima na malembe mpona nini bokende zwila yango mangwele bato tu bakoyila bino mangwele bozwa mangwele te kaka ya maladi wana te po bakoko bomba kombo ya maladi wana batie na kombo mosusu soki bino bokanisaka ke kongole mutu aza lokuta na mokili oyo bomikosaka soki bino bokanisaka kongole mutu ayina moninga ne kongole bomikosaka soki bino bokanisaka kongole mutu abomaka moninga ne kongole bomikosaka me bato yango oyo bakosaka bino koleka bazoya bakokosa bino kitoko na bavaccin yango wana mangwele bopakata mbangu bakonzi naza sir ata balingi baprotege bino me liboso fo bamiprotege bango moko yango bango ti lelo baza na maske elingi koloba baza kobanga yango ndenge moko na bato wana yango wana awawa antuka likambo ya nzoto na yo likambo ya bomoi na yo ezo dependre na yo mokili oyo tozalaka biso nyonso toza banyama bopratike mibeko oyo ya banyama mpona mangwele me mpona makambo mosusu te nasukisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bafalinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bafalinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.